Namukana Jean, sur la bosanité. Chapitre 1, sur la bonne mémoire. Bible au commencement était la parole. Jean 1:1. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui, oui. Donc, les gens qui sont ensemble, les gens qui ont la force. Ok. Ils ont la puissance. Ok. Ok. Donc, les gens qui ont la donc, mutu azali censé akokaka maloba ya nzambe pour tu vas comme appeler les colo ya makambo nyonso. Ok. Alors, ce que tu as dans la Bible, c'est que nanzela maloba na yo okozala jugé, pe nanzela maloba na yo okozala justifié. Donc, liloba ezana nguya ya kosakana te. Même attends, mutu po ba condamner ye passer flamme et sengeli ba yo kaye nanu. Ok. Donc, on a que liloba nde ezako sala mutu atombwama to mutu akitisama. Ok. Mutu azala to mutu azala te. Okay. Mutu apambola mato alakela mabe. Donc nyonso oyo ezosenga kaka liloba. Force de la parole elongo bake bokasi ya liloba. Okay. Donc force ezali bokasi to makasi moko oyo mutu aza ko posséder. Okay. Makasi moko oyo eloko moko songolo eza na yango. Très bien. Donc tant lobi que la force eza bokasi. Yore bandeni dike passer vers ça azana posa yelo ko songolo. Na posa ka exemple ne to na plateau. Oui oui. Na azana posa na lipa. Mais na ye liboso passer flamme. Au sandika geste ya nini ya kosenga. Na kaka. Passer flamme. Siko ko pesa ngani. Bon on yebelo ko sengite hein. Ah casse. Mais ce qui na ye passer flamme na azana posa à secret, sobela ka secret. Ah, on a directement on comprend que c'est ah kasi. OK. Ndenge to sabo passer flamme, il faut muta confesser ka makambu ya malamu. Tant que confesser makambu malamu et que pate vi na yo parce que lilobo biso to zali koloba. Ozo comprendre? OK. Et ute pa ya nzambe, nzambe oyo azana azali loba na nzambe. Attention ki ba kometa oh, guitare. Soukous. Bon, mais ta guitare sonini. Maman va chanter, c'est la parole. La parole. Ok. Et ça, la elengi. Il y a musique. Ok. L'ilobande est fongo la porte nyonso. Très bien. Mais hier, soit loba maloba. Et le cas 2000 ans. Et ça n'a pas d'impact. Et ça a des impacts. Oui, oui. Bien, oui, oui. Et ça a des faits. Oui, oui. Maloba nzambo to tangaka. Ouais, ça a des miracles. Et ça maloba le lote. Ok. Ça fait longtemps. Et l'Obama, mais ça a un impact. Maloba pour la rater. Ok. On s'en va pas, c'est oui. Maloba pour la rater. Maloba yo solo balelo. Et qu'on rattrape yo après 10 ans, après 20 ans, après 50 ans. Maloba yo solo balelo. Et qu'on rattrape famille na yo, descendance na yo. Et qu'on rattrape bana na yo. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Voilà, to pesi bino mbote mingi bande nyonso bozwi opportunité ya kolanda biso na ngonga oyo nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob apambola bino ba amoureux pe ba amoureuse ongana lobaka tango nyonso ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV. To yebisaka bino bo partageaka ba émission tango bozo mona lien ekomeli yo partager yango pe yebisa ndeko wana a partager yango pour ete batu nyonso balandaka ba message ya malamu ezoleka na Ciel Ouvert TV. Na micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola, na caméra tozali na frère Nabiso Josué Luanda Pron et sans oublier évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Boyebi tolobaki 2024 ezali année oyo vraiment
beaucoup sepela vraiment nzamba ko pambola bino nzamba ko visiter bino toloba ki bo laikaka bo partageaka bo jemaka ba émission pe nzambe ya ciel ouvert TV akoyeba toujours na ko pambola bino thème tozolobela lelo vraiment très profond zwa kaina bik zwa kaye na bik okoma vraiment okotika la jamais ko za la décile lelo pe oko comprendre tina nini ya koyeba na kofanda na batu thème tozolobela na mokona lelo ezali la force et la puissance de la parole. La force et la puissance de la parole. Donc makasi penguya yamaloba. Comment déjà na kaena yo na yambi patriarche Vincent Makela yendaza mieux placé pour nous partager na vraiment thème oyo. Donc nous senga déjà na Bronne José Luanda Bronne a fongola déjà plateau pour na yamba invité nanga du jour. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour, pasteur Flamme d'Angola, journaliste international, Nzambe Aleka Nako Pambolayo. Boni santé na yo, boni santé à l'église Yankolo. Santé na malamu, santé église Yankolo comme d'habitude les malamu, parce que l'église Yankolo est tambu sambakana ba inspiration Nzambe. Ce qui ne salame pas batu, ok, robeba, ok. Mais ce qui est salami na makasi Nzambe. Je crois que l'église encore le bébaraté. Nzamba zolokum parce que l'église est temple la négé longobani. Tobanda qui année où na cette scène et batu bazo qui prenda possession yambula o ya 2024 pe bazo qui autorité likonango. Je crois bien que avec les seigneurs parce que quand dans Colonde to kosala ka exploit mbula o ezambula exploit ezambula ya stabilité et to koba malamu peut to kene malamu na kolos masia kino to kosuki sambula passer Flamme d'Angola. Voilà la force et la puissance de la parole. Voilà patriarche Vincent Makela, la force et la puissance de la parole. C'est quoi au juste la force? Eza te moko malamu te malamu poni mais na kosenga to sambela ta mwa muke OK po maloba to koloba awa tozolobela maloba te OK oui oui maloba ngwe mana bwanya e mape na nguya po te batu bazala basosola o toza koloba eza na bosolo. OK Seigneur Dieu de gloire na kumisi na pamboli yo po zali Nzambe. Bible eza koloba na biso que tout passera mais ta parole ne passera jamais. Amen. Yangwana le pe tozoloba na tina ya la puissance, la force et la puissance de la parole. Nzambe sunga biso kolo liloba oyo Nzambe za la partage na mitema tebele baye bayango pe bakata tina o bazana mayele babakisa mayele o bazangi yango epesa mayele o bazangi lobiko pesa lobiko o bazangi bwanya epesa bwanya o bakoyaki etelemisa bango o bapengwa ki bazonga na nzela pe na bandimeli yo te bandimela yo yango na tiki présentateur passer Flamme d'Angola na maboko na yo elongo na ngai moto na bana ko yanola pesa so maele po ete mission oyo esala mapona ba base te mais eluka mutu moko oza na posa obikisa abika pe oza na posa zonga na nzela azonga na nzela na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Amen. Amen. À vous la parole. Merci. La force c'est quoi? Pasteur Flamme, olobi awa tozo ko tala la force et la puissance de la parole. Oui oui. Nguya pe na makasi ya liloba. OK. Et ça très important. Omoni awa to va na plateau awa papa. Po batubana na biso senga to lobate. Oui oui. Donc liloba ezaka na nguya pe liloba ezalaka na makasi ya kosakana na ngote. Alors soko tengi na Bible zoba ke nanzela maloba na yo okozala juger pe nanzela maloba na yo okozala justifier. Donc liloba ezana nguya ya kosakana te. Même ata mutu po ba condamner ye passer Flamme et sengeli ba yoka ye nanu. OK. Donc zomona ke liloba nde eza kosala mutu atombwama to mutu akitisama. OK. Mutu azala to mutu azalate. Okay. Mutu pambola mato alakela mabe. Donc nyonso oyo ezo senga kaka liloba. Même atata to lingana na bolingo. To pesa na maloba. Hein? Oui, oui. Je crois qu'il y a ta flageon ngazawana. Oui. Ezate ko vande kaka boye bolingani. Eza na maloba yo pesa kiye. Oui oui. Pour convaincre ya lingayo. Nguya. Voilà. Donc liloba eza na nguya moko boye, eza na makasi moko boye, oyo esala kamisana ngo na sena mukili oyo, pe esala kamisana kati ya bato. Yango zomo na Bible zoloba ke pona moto abimisa maloba, amanola lolemo na ye
mbala tuku sambo na sambo mbala sambo po ete lolemo pamba oyo ozomona eza eloko moke ezobimisa maloba me ekoki kotumba mboka mobimba ekobebisa bomoi ya motu Passé Flamme. Ok, voilà. Le patriarche Vincent Makela, talisa biso nanu. Talisa biso nanu parce que batu bazana ba kaye, parce que tant yo le kaka batu bazana ba kaye bazo koma parce que obimisa ka ba révélation moko senga ka batu ba koma. To lingi to yebisa ba landi o bazo landa biso ba nzambe émission o batu couchinyo se landa yango. Les musulmans, les bouddhistes couchinyo so ba landa yo. Na lingi expliquer bango clair la force est anime. Force. Oui. Force à parole, force à pamba. Force kaka pamba parce que tu okende parce que tu olobela la force et la puissance de la parole. Force eza OK. Force eza bokasi. OK. Do bokasi. Mais tango bati que force de la parole elongo baké bokasi ya liloba. OK. Donc force ezali bokasi to makasi moko oyo mutaza ko posséder. OK. Makasi moko oyo eloko moko songolo eza na yango. Très bien. Donc tango lobi que la force eza bokasi. So bati parole ngo baké bokasi ya liloba pe na koloba ke maloba sangana makasi ya ko sangana te. OK. Parce que à partir de maloba nde nyonso oya mukile salama. OK. OK. Donc maloba sangana makasi pe eza pe na nguya. OK. Parce que Bible lobi tango au tango na Genèse chapitre 1 au ben verset 1 au mona bazolo bake na ebandeli mukili ezalaki vide. OK. Ezaki na forme te. Mais nzambe azwaki makasi ya liloba pengu ya liloba abandi koloba mabele ezala ezali samaki mukile salama esalamaki banzete salama likolo ezala donc nyonso esalami na sala mukili oyo ezala makasi pesa na nguya ya liloba Passé Flamme soki na liloba te ndelo moko esalami te. Voilà. Nakosenga kaka expliquer clairement la puissance de la parole. Directement, tu as enchaîné émission la puissance de la parole. C'est quoi juste? Donc, tu as son force, si tu as puissance. Puissance, force ezali makasi. OK. Puissance ezali nguya. Donc, le banzambe ezala makasi, pe ezala nguya. Ya on a dit que Bible so bakene bandeli, et là mona mukile ezala kite. Mais nzambe utiliser makasi na nguya ya liloba. OK. Pour nous so tozomona mukili et salama Passé de Flamme. Atanga ina yo avato salama. Nzambe batizaki makasi ya liloba, pe na nguya liloba. Aloba ki faisons l'homme à notre image. Ndebuto eko salama. Donc mopona nzamba sala ngai na yo na ba forme tozalaki na yango, donc nzamba bimisaki liloba, o ezalaki na makasi, pe ezalaki na nguya. Po ete liloba et ça la paix mutu azwa pema akoma mutu ndenge ngano tozalelo. C'est très important pour toi que liloba ezalaka na nguya pe ezalaka na makasi. Voilà. Voilà, lentement et sérieusement, tu as toujours na patriarche Vincent Makela. Voilà, patriarche Vincent Makela. Nalobi Nzambe aza le Dieu suprême. Il est le Dieu suprême. Pourquoi t'es à l'oba? Pourquoi t'es à Saleka Boya lobi na yete? À lobi te mais à Saleka geste moko boye mutu akelami. Pourquoi kaka alobaki na maloba? Expliquez-moi ça. Mais Passé Flamme. Si on a fait un geste dans l'obité, il y aurait bandé que tu as l'émission. Il y aurait bandé que Passé Vincent Azana Posa, il y a le Songolo. N'a pas ça exemple dans le plateau. Oui, oui. Nazana Posa n'a pas lipa. Mais d'ailleurs, les bossons Passé Flamme. Au Salika geste, il y a un Rosenga. Naïga. Passé Flamme. Si on repère Sangani. Bon, on y a le Rosengité. Ah, casse. Mais ce qui n'a Passé Flamme, nous avons posé à secret, sur Belaga secret. Ah, on a directement, on comprend que c'est secret. Ah, kasi. Ok. Donc, on a quand même attendu ça, mais Nabiso. Si on a un apocalypse, Babi Komboneza, Liloba, Nanzambi. Très bien. Nagaso Tangango. Oui, oui. Komboneza, Liloba, Nanzambi. Même Jésus-Christ, ça va botama. Ange, Gabriel, Ayaki na parole. Toujours la parole. Toujours la parole. Ok. Je te salue Marie, plein de grâce. Le Seigneur est avec toi. Abadi ko pesa ye message. Nde Marie ayebi ke azu message na kobota mwana. Apesa na koma mwana, mwana kobota ba pesa kombo Jésus Christ. OK. Donc ça liloba. Eloko yo ozala ko posa.
ekoyebana te yango na nzambe tant que akela maloba asalaki ete liloba ezala eloko nyonso avant ozwa yango to eya to ozala bosenga na yango ekomela yo il faut utiliser parole yango napekisi bato bazalaka na bilobaloba te lobaka makambo ekosunga nde ekozala malamu voilà passé flamme. Voilà, lentement et sûrement, na sengi na basali ya Nzambe, apôtre Idi Amin, prophétesse grâce, docteur JP, vous partagez émission Oyo. C'est très capital, vous partagez en gros. Vraiment, ma bombe mi ezami na émission Oyo. Patriarche Vincent Makela, question Zaboui. Donc, par là, c'est que tu dis que l'oba, l'oba Nzambe ezali kolo makambo nyonso. Mais c'est ça. Dans la Bible, na Jean, sur la bosanité, chapitre 1, sur la bonne mémoire, Bible au commencement était la parole. Jean 1:1. Oui, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, oui. Donc, il y a Nzambe, il y a la force, il y a la puissance. Ok. Donc, il y a Nzambe, donc, Moutou Azali censé à Kokaka Maloba Nzambe, pour que tu appelles les colo et Makambo nyonso. Ok. Il y a même temps que tu priaka, tolobaka. Très bien. Si on il faut le bappo maloba na yo et que ne peut impacter même monde invisible. Maloba ne peut impacter yango. Avenir na yo, maloba ne peut impacter yango. Yango moni bi besoin bake maloba no moko ko longisa yo, pe maloba no moko ko kwisa yo. Très bien. O moni papa flamme. Bato ba milobaka, ba mpesa ba kombo ngai makile inanzoto. Ngai makila libata. Ngai mobola ya kala. Ngai boye na boye. Donc makambo zo confesser. Ezo kangayo. Eko kangayo. Pour malobeza na puissance et puis ça la force. Très bien. Biba zo ba ke oyo zo yambola. Yango ba komela yo. OK. Encore la pambolo bi pe la parole. OK. Ozomona. Donc maloba so tolobaka eza très dangereux. Soko zo ba maloba mabe. Même ata bandoki maloba loka pe kana maloba. OK. Donc nzamba salaka na nzela ya nguya liloba na ye me bandoki pe basalaka na nguya liloba oya bango ya nguya mabe yango nanga na kosenga na batu bayokaka maloba nzambe po eloko leki maloba nzambe na nguya ezali te pamba te nzambe ye moko mutu azali mosali ya liloba donc tanga asali liloba apesi yango force na puissance yango na bato komba lo voilà besoin yanga mingi kola pambola ye pour y avoir réalisateur d'émission. Oui, oui. Donc, ndenge toza boye passer flamme, il faut muta confesser ka makambu ya malamu. Tant que confesser makambu malamu et que impacter vie na yo parce que lilobo biso tozali koloba. Ozo comprendre? OK. Et ute pa ya nzambe oyo azana azali loba na nzambe. Oyo azana nguya ya liloba wa tikati la mutu. OK. Ozo mona. OK. Ozo mona ke bible lobike e pa ya batros wa ndimeli liloba na ye pe bandimi kombo na ye apesi bango nguya ya kokoma bana na nzambe kola pambola yo Jean chapitre 1 verset 12 ozomona donc mutazo koma na nguya ya kokoma mwana nzambe a partir azondima liloba. Très bien donc liloba eza impact ya kosakana te eza ko impacter vie ya mutu soki ondimelongo na sansa malamu ekomeme mpe na makambo malamu soki ondimelongo na sansa mabe ekomeme mpe na makambo mabe. Yango monaka nyonso tosala na mukili tobimisaka liloba ambas to photo yiba il faut le toko la parler wana maloba c'est mboke kota en tout cas passe à flamme félicitation tu kobala oui mais avant que kobala olingaki moi sur nzela liloba avant ma la famille na ye oyebisaki ye pona baki na famille moi si na yo naza ko ya kobala moi si nanga. OK maloba landaka non ba acte elandaka maloba na sima. Très bien. Donc maloba ndeza na nguya ya fongo la porte simba ba acte landi. Donc maloba kenda liboso. Oui. Ya ko foto lo ba malamu. OK. Même ata somo tazo bunda. O mona beti mutu ni kofi oka azu. Ozu mo. Donc ba maloba. OK. Donc maloba zo sala eza ko sala puissance. Ya li kofi azobeta. OK. Ata tanga ba boxer ba bundaka. Oka. Aona ba maloba. OK, oui. On se comprend. OK. Donc,
eza ndenge wana ata na banzembo ata soki bakometa o babengaka sukus babeta guitare so nini mamona bachante baleka liboso bazoyemba c'est la parole ok ezosala elengi ya nzembo ok liloba nde mute efongolaka baporte nyonso très bien na ya mabe na ya malamu efongamaka na nzela ya liloba yango bato bazali sanse akolobaka makambo malamu konfesaka makambo malamu mpo na vi na yo zala prophétesse prophète ya vi na yo omona makambo ozoloba lobi ekosala ok passé flamme ouais nga azali koloba ke na kozala na vi na ngai il faut azala motu monene naza koloba yango nalobaka ngai na kokufa pauvreté faut azala motu monene mokosuta na ntango nakotaka na sao na biso na ndako esika ya na papa na mama na ngai naza koloba ke un jour notya tv na ngao koto nakotya bakiti nakotya rido moko monene awa obike bakamone salama oui maloba ezaka ndako ya papa na mama na ngai me ntango nakoli papa mpe na mama bakamati bapesi ngai ndako ya monene wana omonaka wana mpeka makambo ngai nalobaki mpa nakanaka na tya tv wana mpa nakanaka na tya frigo ekotaka wana donc maloba esalaki mosala wana avant ekokokisama beaucoup des années passées donc maloba ezali très important maloba c'est Dieu maloba nde ezosala moto azala ezosala biloko ezala voilà patriarche tozolanda yo avec beaucoup d'attention nalobi question eza boyi nalobi est-ce que ori koloba maloba lelo ekosala baeffet après 10 ans après 20 ans même après 50 ans ok mais yesu aloba maloba eleka 2000 ans et ça n'a pas d'impact et ça a des impacts oui et ça a des faits oui maloba nzambo totangaka oyo esaka ba miracle eza maloba lelo te ok ça fait longtemps et l'Obama mais ça n'a impact maloba epolaka te ok ozokaka passer flamme maloba epolaka te maloba yo ozoloba lelo ekorattrape yo après 10 ans après 20 ans après 50 ans maloba yo zolo balelo e ko rattraper famille na yo descendance na yo e ko rattraper bana na yo papa flamme ezawa teka bokonzi na ye na maloba ok na maloba yo bible zaka me musala nzambe oui tala maele na zaki dango Jacob alobi na yana lobi yana zaki na nzala abi pesa ngai ndunda o za kolamba supu wana ngana mela meyo kaleki alobi ayebaki valeur ya parole alobi pesa nga kiboya ya na yo bonga na kopesa yo supu alors ezawa alobi kiya yango pe aida on la tina tazo kaka ata na lobi mnoko sala ni est-ce que cela bina mnoko boye pe nde akomi yaya maloba alobi zona kiya yango pesa nga biloko nalia apesi buyaya ya biloko balé parce que frère notre mutura ta journaliste est-ce que impactaki vina bango oui ou non oui alors beka maloba pamba mais impacter vina bango et puis Jacob bango mukolo atako ya tikalaki mukolo étiquette mais on a confessé yango abimisi maloba pouvoir réussite succès autorité et que parler ok ya tikali pamba très bien parce que abimisi maloba ok toke bakal maloba passer flamme ok voilà question monsieur Ezaboyi nalobi entre maloba ya banganga o mikie na maloba ya nzambe parce que to mona ka lelo nganga alobeli mwana nzambe maloba ke yo o kende liboso te elo ni esalaka ke maloba nganga lobaki ezala nguya te liboso ya maloba na nzambe elo ni esalaka ke maloba nganga lobaki na mwana nzambe la tanzoto patriarche Vincent Makela mwana nzambe na ko mwana nzambe te nda ko mwana nzambe te bakoma ka mwana nzambe soko fo tsamina kata parole liloba moko leki ya nzambe na nguya ezali te soko moni ndoki aloki mwana nzambe zwi mwana nzambe aza mwana nzambe te avant ça, on a parole. Ok. Pour le koleka loba nzambe na nguya, eko dondo koleka maloba nzambe ezate. Tala, nzambe loba na mwasi Obando bota na passe. Mais pour ça mobali kusila yote. Et comme ça la bakate. Et ça la mati lelo. Nzambe loba na mobali. Oko bana kolia na passe. Na motoki na yo. Ozo comprendre.
obonolia kwanga na motoki na yo yoko mona kabiso po sala mbongo il faut kemba okembe msipe kuto ba yibi na mbongo na poche voilà ozomona donc mwana mbali parcours na ya vie et coquette na ya mwasi yoko mona ka mwasi ko joyer otiena ndaka kuti frigo akuti télévision akuti kara bali kotondo na yango mais mobalo fo bandana na kopo na lutu po bible beki ke oko sala parcours nona pasi okoliana ndeko lia kwanga na yo ti lelo malobako lo bama lelo te banana dame na Ève mais eza l'impact d'abord na biso donc soko moni nganga ndoki aloki mutazo sambela ezui mutazo sambela malamu te azana kata parole te voilà mais so azana kata parole toute parole oye kobima pona ko lokayo pona ko bebisa yo et ko sala ni le sans effet parce que ozana liloba oyo ezo protéger yo oyo maloba mususu e ko lekango na nguya te passe flamme voilà la parole de Dieu est au-dessus ya maloba nyonso mutumbi ozoba que la parole fait chair la parole fait chair liloba elati busuni liloba elata kanzoto po ekokisa même attention mtango tonga ndaku omona zoloba na kotsa ndaku nanga awa je crois que boko tonga boye koto boko tsa veranda peso kokisama pesalami liloba elata kanzoto liloba elata kanzoto surtout soki ozana nzambe kati na yo parole so bandoko bima e banolata nzoto voilà patriarche la parole de Dieu est au-dessus de tout tondimi yango sikoyo maloba nino liko loba pona bakuku dendo pona banguna maloba nino liko loba po impact pe bango maloba nino liko loba sikoyo oyebi ke na sepelaka na barwande te bakuku dendo parce que bango bazo bunsa mboka na biso na moneska bazo tuta ba na liboka bazo kata bandeko na ngai mitu ngai maloba na koloba pa na bango tant que un homme de Dieu au moins bazo lona e ko zongela bango o bazo lona bango bukango ma bazo sala e ko zongela bango mboka na bango ko zalaka na kimia te tôt ou tard makila bandeko na nga ba congolais ya basala mibali ezolela ti lelo vengeance lokola bakila belle mboka na bango ekozangaka kimia koleka mobulu batia na est nalobi yango tant que l'homme de Dieu et maloba na nga eza na nguya eza na puissance eza na autorité et puis ekoimpacte mboka Rwanda na oyo bao bazosala voilà nakolo beza yango wana. Voilà, merci lentement et sérieusement toujours na patriarche Vincent Makela. Na dédié émission Oyo na maman pasteur Bene Makela. Maman pasteur Bene Makela, nzamba pambola yo. Bakisaka mon œuvre d'art. Ah, mon œuvre d'art, wana dali. Ya yo œuvre d'art ya. Voilà. Yangai maman Joëla Flajo. Il faut le œuvre d'art de papa Vincent. Œuvre d'art ya papa Vincent Makela. Même avant la bala na bepeka liloba. Maloba la tanzoto. Ah ouais? Nepseke ngabina ko bala yo. E Rwanda na za touré na ba kaima. OK. Ouais ba kaima. Expliquez nga na ba kaima. De belles femmes hein. OK. Andimaka te benga mama pasera ko yebisa yo. Pe ba tusu be histoire oyo. Lo valable ebi yango. Je ne sais pas que ngai na ko banda desina bala yo. Elle a pleuré. Azo ndimate. Na bala mutoko la pasteur Vincent. Star munene ne wana yebani. Azo ndimate. Atali beauté, atali bilele, biloko bituka. Atali ba kaima baziki pembe na ngai. O ba benga ba mbisa minene. Ba mbisa bangola minene. Andimaka te. Motema na ngai sepeli na bala yo. Et là tanzoto. Na zoka ye mwa nzoto mike, miss. Mais là comme bunda grande. Vraiment. Talaba matos na nzoto. Voilà. Malobe la tanzoto passe flamme. Donc malobe za na nguya ya kosakana ti. Voilà. Wana œuvre d'art ya patriarche Vincent Makela, maman Bene Makela. To dédié émission Oyo na mona bière Mayatomo Mayamoto na Paris, héritier Kasongo, Jean-Pierre Diongo Pipina na France na Paris, pour partager émission Oyo. Voilà, patriarche Vincent Makela. Na lobi boye
entre maloba ya nzambe na maloba bandoki bato balobaka mingi ke maloba ya bandoki salaka rapide ya nzambe salaka malembe. Pourquoi? Te maloba nzambe salaka rapide koleka. Expliquez. Ngana ntala kasa tati. OK. Maloba nzambe salaka rapide. Mais nzambe po maloba ne sala rapidement na nzoto na yo, il faut respecter ba principe na ba norme. OK. Nzambe azamta désordre te ko tama na désordre, maloba ne sala impact na vie na yo. Non. Et pas Satan qui parate. Parce que Satan zamta désordre mutamulili. Ato tamboli mabe, mais qui peut repérer moi chance moi nini. Mais pas ya nzambe, faut respecter liloba. Bible lobi soki okotosa maloba na ngai, okotambola ndenge. Maloba na ngai zali na ko pambo na mboka pe no pambo nelanga. Okopambola ma partout. Deutéronome 28. Sopo tagna proverbe 3 comme dans verset 1. Au monde ango. Si tu obéis à ma parole, je ferai ça. Voilà. OK. Donc, batune bato sa maloba nzambe, maloba ya Satan na nzambe, ya nzambe zaka rapide. Okay. Parce que Bible dit que Dieu a dit que le soleil soit et le soleil fit. Tic au tac. Ozomona. Oui, oui. Biso, tozo comme ça maloba nzambe faible, pour tozo tambola tendenge nzambe alingi. OK. Ozoko ça maloba ne faible. Même non batalon valable. Passer flamme. Oui. Yo no moto OK panganga. Nganga pesio maloba. Apesio mbeko to sango te ozuli boma. Oui. To kufi. Oui. Akas. Et ça la maka. Oui. Et ça maloba kutu et zangi tina mais ça impact. Ah oui. Maloba ça la impact. Makasi ngana zali fruit ya maloba nzambe pe fruit ya maloba na confessa na vie na ngai yo na zobi kango lelo. Voilà, Patrick Vincent, oui, pour la dernière question, on a bien avant dernière question. Nalobi, Eloni Salamaka Mutu, Azui Mabela Tomboli, Akitisi Mabela Bandiko Loba, au moins on appelle Ezui Mutuana, Isakanini. Pouvoir ya Mabelo bien nini. Ouais, les pouvoir mingi yotaka pas ya diable. OK. Yotaka pas ya diable. Donc Mutu Bandiko Loka Mabele, Abandiko Modil Mabele po na yo po bongate. Pour Zobola Mouté. Bon, au moins Satan imite Nzambe, même tant Nzambe a reproché à Adam et Ève. Dieu n'a jamais maudit l'homme. OK. Nzamba laquelle n'a jamais moutou mabé. Mais alors qui na moutou, mabele laquelle a mis mabé pour na yo. Mais Nzamba tombe qui mabele te pour a maudit moutou pour la mabele. Mais n'est-ce que bato misala mabé, n'est pas comment ko sala yango pour na ko maudit mabele parce que na mukoso to sage misalo valable awa na bi tout ce que Dieu a créé et ça kana munoko lobaka même mukili mabele et ça munoko lobaka banzete ça munoko lobaka ma et ça munoko lobaka biloko ni sonza ma seza munoko lobaka muto oya ça na ba pouvoir moko mystique ay ko zo mabele asaki maloba ce que ça la qui est mabé to ibaki loko na ye to so ki mwasi na ye to ça ko songolo mais tango yo sali yango déjà o sali mbeba malédiction so ezaka mbeba ezaka feke fait. OK. Bon so za pasteur ne so sali mbeba ne foka nzamba kotela. Non. OK. Même David a saki mbeba abota ki mwasa bato. Malédiction kotela libota na e. Est-ce que vous comprenez? OK. D'ailleurs ko sala pasteur, on que sala mbeba pona ni. Pasteur sala mbeba ngo to mo nango. Wala bazaba fo. Pasteur sala mbeba te. Passer la table conformément na maloba nzambe. Nous sommes appelés pour tout ça rabambe bate, mais pour tout ça la malamu, pour tout ça rabatomingi nanzela. Comment passer au moment que ça la rababi? Ezala. Voilà, émission Yamalamu et où me la raté. Patrick Bazo signalenga ite R Nabiso et Koki. Alléluia. Na ebite où ezali première édition ya émission Nabiso mokona lelo. Patriarche c'est la conclusion ya makamunion na programme église pour clôturer. Conclusion na ko le baké bato sa parole. Parce que la Bible dit que la parole fait chair. Donc, l'ilobatan aux autres sayango, l'ilobé comme makamusuni. Et là, tu as forme. Il y a makam oyo lingi et sale la yo. To saka parole. Kangama na parole. Ata bilake zo ubela abaku ke lobi. Zela yango. Et kokoksama certainement. Bison nzamba la kapso babilo comme susu. Et kokoksama après 10 ans. Après 12 ans, tu vas dans le Seigneur. Donc, bato ba lembaka,
pour ayoki parole oh mbulo na zo le côté mbulo quoi na zo le côté olembi keba bana Israël basalaka na bombe d'Égypte pendant 400 et quelques années mais nzamba lobaka keba kozala délivrer na munoko ya Abraham yebaka Abraham a prophétisé penate mais a prophétisé captivité yaba d'Israël na bombe d'Égypte abaki na tango mukenza atina bombe sokolo yanguya pour que libérer bango et salam après 400 et quelques années donc kangama na parole zala juste tambola na parole ne golata musuni pour kokisa ba posa motema na yo na pesi mbote pa ba ebanso ba ndingai ba na ngai na Amérique na Europe et de partout so bina tanga kombo ba erekoleka parce que RC Poussani ba sunele biso na pesi mbino so mbote na pesa bino pe mbote belé bozwa yango mwana nga Esther mabengi le diamant noir na mbana ye Yves bozwa mbote te pa nga papa na bino Iget Madelena zombo te pa nga papa na bino pena bana nga nyonso botikali ba évangéliste Edi ba frère Liévin ba Sylvie Kigalou ba sœur Nancy ba maman Mati bino nyonso ba Yantes Espérance ba sœur Brigitte Mimito Madouda frère Yava Koko Ping Pong grand prêtre Mangobo bino nyonso tout boya babambote ote pa yangai mumbu na nzambe le pasteur Vincent Makela bozalaka na motema na ngai sans oublier sœur Mariam na Belgique nzambe aleka na kopambola yo et na succès pas mon œuvre d'art moi c'est na ngai merci na nyoso sala peme na mbali na yo nebi ke toujours passer ba maman moko ya moi komekama melongo ne spécial toujours longa nzamba pambolo chérie je t'aime beaucoup longue vie à toi nzamba biso motema bo maman ya kolambaka ya kolesaka mbali nona bana je crois qu'avec Dieu nous ferons des exploits tozala bombo ye mulai tokotika mukili oyo sikoyo te nzamba pambola yo apambola pe yo passer flamme to yambingai amen na moi sinon tu ko bala sika Joëla Flajo nzamba pambole azala moi sa boto sur la mama bene pobo umela merci apambola Joshua Luanda Brom cameraman ya espace oyo azu décision mbula oyo abono koma kaka na 6 heures aza déjà wana Joshua Luanda Brom alobi ndengwana ay papa nga na 6 heures aza awa 8 heures to bande émission nzamba pambola évangéliste Cédric Makelo aza réalisateur émission pe je crois qu'il y a un montant sur une zambalingi il y a pas passé motema na koya kamingi avant toto sa parole et ko sala malam et puis moi na biso pe ya sika oyo aza ko yekola musala comment ne kutunani exaucé nza azala fidèle nzamba pambola ye et puis na ndako na ngambo nzamba pambola bango sans oublier bokilo oya botelanga moi sikitoko Marcelo maman Marcelo nzamba Marceline nzamba pambole bomo molai na ye na kombo na Yesu merci. Voilà, merci à Ewan Ezalaki, patriarche Vincent Makela, Ezalaki première édition, il y a émission Oyo, deuxième édition en groupe Ezali, na pesi mbote na balandi nyonso obolanda kibiso, na pesi mbote na Fabrice Kimpala, maître Julio Consolata, maître Idi Amine, mon avocate Kambes, maître Daniel Tumba, na pesi mbote na Héritier Kasongo, Asile Moutale, na pesi mbote na Depsi Mbimba, Jean-Pierre Diongo Pipina, Héritier Kasongo Mokonza Bruxelles, Divine Losambo, motema ya évangéliste Cédric Makela l'homme valable, na pesi mote na Barbara, motema ya Josué Luanda Brom. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani loboko na tata esemwa milikola baninga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert